Mbote na balandi nyonso ya kese Kelly Joyce TV nzambe apambola bino bisika bozali. Lelo toye lisusu na elubu mosusu ya kolakisa bino ndenge nini tokoki kosala soso fime na ngai na biso na musaka. Lelo toye kolakisa bino elubu ya ngai soso fime na musaka. Soso na biso deja yango tosi tokati yango deja. Ndenge bozomona tosokoli yango tolongoli basalite tokati yango. Pe toza na ba biloko na biso oyo tokosalela na kati oyo bozomona kuna ngai na biso. Awa toza na matungulu, toza na poivron, toza na ndembi, toza na céleri, toza na ail, toza na muscade, toza na aubergine. Pe tokosalela tomate oyo babengi chopped tomatoes. Toza na musaka na biso oyo tokosalela yango oyo ezalaka ebele me okoki kozwa nyonso ezokipe te. Toza pe na oyo nasi nalakisaka bino ndenge tokosalela yango muscade na biso yango oyo eza ya poussière. Pe tokosalela jumbo na biso. Donc mpona recette lelo tokosala tokotia mafuta te na kati ya soso na biso. Donc merci penza tolanda elongo ndenge nini tokosala biloko na biso penza. Nzambe apambola bino. Saka na biso yango oyo na nzungu totie mai. Totieka mai apamba eloko te mai. Totiki yango na nzungu esala 7 minutes. Etoka soki etoki bomona ne mafuta ekobima likolo. Ti tozela musaka na biso etokaka siko tokokende kosala ba épices na biso ya kotia na kati ya ngai na biso na soso. Saka na biso yango ezotoka esali deja 5 minutes na moto. Mais bozomona ba mafuta deja ezobima likolo. Tozela pena mafuta nyonso emata likolo. Saka na biso yango oyo nasi na longoli mafuta bomoni mafuta etikali likolo mpo naza pena na biso mafuta ebele te. Na longoli mafuta tellement ba biloko nanga na kotia na kati ya musaka na biso nazo sala sauce te. Na kozwa biloko nanga nyonso tu na kotia yango na kati ya musaka nanga etoka na bana kobalusa yango ti na komona biloko nanga ekolemba. Tolanda elongo totala biso nyonso kaka nde bomoni tozobalusa yango na kotia mai te nazobalusa yango kaka bongo na musaka ti omona penza biloko na yo nyonso kolemba. Wana nde tokoya kotia ngai na biso na kati ya musaka na biso kobalusa kaka po biloko na yo ezika te. Donc nde bomoni tala nzungu nde ekomi musaka ezala bongo esalaka nzungu ezala sali te mais osisa kolamba okobongisa yango ekozala malamu. Yango oyo nabakisi mwa mai mokie kaka. Donc natika yango mpona 5 minutes. Nde nakotia tomate na ngai ya lenzanza mpona lakisa bino deja sali 5 minutes. Sikoyo nakotia tomate na ngai na kati. Nayebi te so bomona po mili tokotia tomate na biso na kati. C'est bon. Natiki yango lisusu mpona 2 minutes. Nde nakotia ngai na ngai yango oyo. Sikoyo tokozwa ngai na biso totia yango na kati. Nde tokobalusa yango mpona 5 minutes. Après tokotia soso na biso na kati. Soso na biso yango oyo totia yango deja na kati ya ngai na biso. Totika yango mpona 15 minutes. Nde tokoya kotala lisusu soso na biso. Tokotia mwa mai na kati ya biloko na biso. Après tozipi nzungu na biso nde tokotika yango mpona mwa 15 minutes. Nde tokoya kotala yango. Donc balandi nyonso ya Kelly Kese TV nzambe apambola bino bosabone. Bilubu mosusu ezoya bakala mingi te. Merci na mama bienvenue mutoto mutema ya papa Edo. Merci na Arlette mwasi ya mabondeli. Donc yo batika yo mwasi ya top. Na bino nyonso tu nzambe apambola bino
tolandi biloko na biso ndenge ekobela. Bapapa, bamama, bajene elubu na biso yango oyo tokomi na biso na suka. Donc mingi bajene na biso boye na bamboka oyo. Papa aza te, mama aza te, yo moko olingo yekola ndenge kolamba, olingo yekola ndenge kosala misala ya ndaku. Kelly Kese Joyce aza wana mpona bino. Oza na likambu tuna, oza free ya kotuna mpona bamama oyebi na yo ndenge kosala, mais soki omoni kosepeli lisusu koyekola ndenge Kelly azosala ekozala esu malamu. Tobakisaka ba implice. Bapapa bao babali te, olingo yeba ndenge nini ya kolamba, toza wana mpona bino. Surtout bino bajene mpenza oyo bolingi bokota na bandaka mabala. Donc kolamba eza mpenza important, mwasi ayeba kolamba na kati ya ndako ya libala. Po mikolo nyonso te obanda okende kosomba ba chicken chips, mikolo nyonso te bobanda kolamba pizza, mais okozala na posa ya biloko ya kolamba. Surtout soko bali mibali na biso ya bakongolais olinga te fo yekola ndenge nini ya kolamba. Toza wana mpona biso, mpona bino, tokoki kokritike mutu te. Donc mutu na mutu ayebi ndenge vi na ezali. Donc toza wana mpona bino for support everything you need, or you want to ask, you have a question, you can just call me, email me. My phone number is there as well. So if I didn't add on this video, you can check on my old videos. You can see my phone number is there and my email, everything. So you have any question, just let me know. I'll be there for you guys to support you for everything that you need, for cooking, you know, everything. May God bless you. Nzambe apambola bino. Tolanda mbala ya sima.